Merci pour la confiance, pour la fidélité. À quoi vous tellement ébélé à cause de la magazine Nabino solo la plus ya mokola lelo yango e bandi mbote Nabino. Situation sécuritaire, pays humanitaire na est ya République démocratique du Congo attaque ya quelques institutions diplomatiques et sengel boye que chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo ayambaki ambassadrice des États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo zaki lobby l'équipe vous détail. Situation sécuritaire, paix humanitaire na est de la République démocratique du Congo détériorée. La dernière semaine, au Yondé Zalaki au centre, il y a échange entre président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, paix ambassadrice des États-Unis d'Amérique en poste na République démocratique du Congo, Lucie Timeline, Mokolo ya lobby, mercredi 14 février 2024. Rôle aux États-Unis d'Amérique et Sengeli est joué pour la pacification. Il y a partie est de la République démocratique du Congo, de Ezalaki paix au centre. Il y a menu, il y a rencontre Oyo. Parler avec lui par rapport à nos activités qu'on va mener ensemble pour le développement de ce pays. Et aussi, on a parlé de la situation dans l'Est, ce que nous faisons au niveau diplomatique pour trouver une voie pacifique pour résoudre le problème dans l'Est. Bien sûr, on a parlé des manifestations. Et je me suis félicitée de la condamnation du gouvernement de ces actes violents qui ne sont pas conformément avec les responsabilités du gouvernement pour protéger les installations diplomatiques. Nakoyoka diplomate américaine na République démocratique du Congo et États-Unis azali ko travailler pour contribuer à la pacification ya est ya République démocratique du Congo. En fait, nous avons mené une diplomatie de très haut niveau. Je pense que vous connaissez notre initiative à travers notre directrice de renseignement national, Avril Haines, qui s'est rendue ici pour discuter les mesures de confiance qui sont importantes pour bâtir entre les deux pays. On va continuer dans ce sens. Outre sujet sécuritaire Oyo, plusieurs sujets d'intérêt mutuel paix Izalaki abordés. Yo. Sous l'impulsion, il y a ministre, il y a genre, famille et enfants et Sengel Boyebake. Près d'une centaine, il y a des femmes qui tambolaki na baru. Il y a Kinshasa mokola lobby, bazaliki ko tambola pona ko telemela agression ya mboka na partie est ya République démocratique du Congo. Vêtu de noir na signe ya matanga babandaki na gare centrale na commune ya Gombe, plusieurs centaines ya ba femmes conduites na ministre ya genre famille et enfants ba manifestaki lobby et l'équipe plus précisément mokolo ya mercredi 14 février pour na côté les la guerre na est ya République démocratique du Congo. Nous marchons pour montrer notre indignation à la communauté internationale de regarder vers l'Est. On tue nos mamans, on tue nos papas, on a des orphelins. Comment se fait-il qu'on peut se taire? Nous ne voulons pas nous taire. Très encadré, dans l'élément de la police nationale congolaise, marche et se déroule qui dans les calmes. Arrivé na palais de la nation, ministre ya genre, famille et enfants atangaki mémorandum mettant en cause complicité ya communauté internationale en rapport na agression rwandaise na est ya République démocratique du Congo. Parmi ba femmes oyo bazalaki ko manifester moko atalisaki émotion na ye. S'il faut signer un contrat de faux bâtiments à Kinshasa, des crédits à 40 ans, on le fait. Mais s'il faut signer des contrats pour nous donner des armes et combattre l'ennemi face, ça, il n'y en a pas. À chaque fois que nos FARDC avancent, il y a toujours des cessez-le-feu. Il y a toujours des cessez-le-feu. Nous sommes des Ouazalènes.
Et Sengeli ko rappelle que semaine ezalaki marqué na ba série ya ba manifestation ebele visant siège ya MONUSCO pe ba représentation diplomatique na pays suite ya situation oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo. Yo. Formation ya gouvernement, Augustin Kabouya AK47, le formateur, a dévoilé plan ya travail na Mokola Lelo Zalaki à travers conférence de presse commentaire. Je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale. À la suite de la nomination, Lokola informateur Augustin Kabouya AK47, secrétaire général il y a UDPS Atenaki, point de presse Mokola jeudi 15 février, et Sikawapi Atalisaki, ba mission naye, pe méthodologie oyo eko conduire na identification ya coalition moko majoritaire na Assemblée nationale en prélude na formation ya gouvernement. Du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 002 par CENI par AP par 2024 du 13 janvier 2024. Un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constitué d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par des personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment des équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Et Sengel Boyebake, adhérent à la nouvelle majorité Oyo, va co-signer acte d'engagement. Dossier à suivre. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission.
Na route d'Okolo, misala ya réhabilitation ya nzela ezali ko évoluer kitoko avec impact pe idéologie, population et CP liba pesi merci na fachi et béton po na ndenge ya kanisi bango bozo ba détail. Banyokoma mingi banvula ebele po na likambo etali nzela oyo tozali awa na route d'Okolo na commune ya Kimbantseke tikana yebisa bino ke ko banda na terminus ya njili tiko kota na kati misala ezali ko sala madada avec impact pe idéologie. Route d'Okolo ezali kozwa béton na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bozali komona boye ba place misusu béton ezali nanu na ngambu moko misala ezali ko évoluer kitoko kasi ba place mususu nzela ekomi kitoko neti awa na wenza ngandu botala bote nzela oyo ebimisi alors ke bino nyonso boyebi degré nzela oyo ezalaki ya kobeba esika oyo ezalaki na bosoto moko grave na yango population pe ba usager ya route d'Okolo na commune ya Kimbantseke bapesi merci mingi na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fachi béton mukontombolo pona oyo azali kosala pona nzela na bango balobi mokonzi azalaka nde boye wumela fachi béton yo. Entre-temps, na veni sayo na ngambu ya ngiringiri misala e katana nani alia mbongo tozali komi tuna fiston pero azaki wana pona bino. Bazali komi tuna jusqu'à présent soki ezalaka nini tozali wana commune ya ngiringiri plus précisément na veni sayo esika wapi tokendaki ko constater arrêt des travaux ya réhabilitation ya nzela tilelo cause eyebanite nyonso ekatana voire même bangin basundola matiti et bota na balabala bakaniveau ekota salité et pourtant ba travaux oyo ezala exécuté na même cadre locaux la route misusu Birmanie oyo koma nango presque na suka population de kutaki sur place basalaki communication oyo biso tozaba na tobotama na ngiringiri c'est là qui toko makasi commune moko bien nous sayo na biso eza sayo moko eza direction moko ya kitoko makasi po mama poto eza na direction oyo mais koka moi banda bapane misala bandona nzela bazosala te donc mituka ezoleka na pasi moyeleka eza te bamoto ezoleka mpe leka mopanzi ya baterase donc eza pasi en tout cas papa tala biso bima likambo oyo baya basoutenir biso basoutenir nzela oyo ezonga kitoko tala ba Birmanie mpe ezalaki nsima kokana kute ke sayo baosala eta ba 2 ans nde bapandona sayo oyo Birmanie yango wana ete kosila chabe esesili yango wana banzela nyonso to presque kote ya dessin kuna nzela ezokende ngaba namonaki yango mokolo wana sepeleki makasi ekende ti lemba mais biso sayo na biso oyo atoka baya kosilisa so sayo oyo ezala kitoko mpo mituka ebana koleka na kimia awana yango nane bapa gouvernement esala pena antuka basala pena fort sayo oyo esila ekoma kitoko ndenge ezalaki liboso kaltanga ezalaki na mabele ndenge ekoteli makada fo ezonga ndenge basala yango ezala kitoko awana yango naloba biso nsima Birmanie yaki biso bato ya liboso Birmanie ye nsima Birmanie tomoni mpenza badame yango bien biso banda batika bamabango na ebemba tracteur batikela biso ti lelo toyebaka te position na bango nini gouvernement abimisa so mbongo balia lisusu bakofinga gouvernement mbongo ebima mosala esilaka te ti lelo tikabo ba usager pe population evandaka nzinga na veni sayo batuni ezalaka nini pona commune ya ngiringiri balingi bamona clair bayeba nani alia mbongo ya misala oyo esika na ye ezali na boloko dossier à suivre. Caméra Sola plus kitaki na province ya Congo central, plus précisément na ville pétrolière ya Mwanda pour la kolakisa bino yango. Tozali awa na province ya Congo central, plus précisément na cité ya Mwanda, ville côtière na océan Atlantique. Cité ya Mwanda ezali kosa la frontière na Angola, riche en pétrole, oyo ezali cependant moins exploité. Mwanda ville touristique, oyo ezali ko se développer malembe na ba initiative propre ya habitants. Il y a 10 pétroles. Mwanda c'est une zone pétrolière.
Donc là où nous sommes, même là où nous sommes là debout, nous avons du pétrole en dessous de nos pieds. À l'océan, il y a du pétrole. Au niveau de la brousse, la forêt et partout où vous passez, il y a du pétrole. Avec une population estimée d'environ 200 000 habitants, pour la superficie, il y a 4 265 km², territoire, il y a Mwanda et Zali Kosa la face na chômage, Oyo Zali ko touché près de 3/4 il y a des jeunes, Oyo ebele parmi bango, se lança na débrouillardise ka héritier nzaou, Oyo akoma na conducteur ya taxi moto, pour mbongo ya continuer les études universitaires exatées. J'ai des 6 en mécanique générale. Comme on n'a pas eu peut-être du travail à faire, on a choisi d'être wewiste. Ça fait au moins 3 ans que j'ai fait déjà le wewa. Na Mwanda balobaka 4 langues, Kikongo langue ya autochtone, Lingala français, pe Mwanda mbuya portugais, signe ya influence ya ba mouvement migratoire, pe ya ba échanges commerciaux na Angola voisin. Keyo. Soki okena kindibula otali ndenge population ezali ko vivre ko kanisa kozali na village alors que ozali na yo kaka na quartier Mama Yemo na commune ya Mongafula. Fiston Pero reportage. Tozali na quartier Mama Yemo na kindibula, plus précisément na commune ya Mongafula, esika wapi caméra na biso ekitaki po na kolakisa bino modèle population ya côté oyo ezali ko vivre. Awa na kindibula bazali ko vivre na condition ya malamu te, déjà na départ quartier oyo ezalaka enclavé na ndenge ya kosakana te, banzela ezalaka nanu te, kasi hormis yango bazalaka lisusu na sérieux problème ya courant, lotiliki ya SNEL mapapa e bongo kutu côté ya régie des eaux koloba na yo te po bamesana yoka communication. Biso ala na kindibula la quartier Mama Yemo. Donc tu as le problème de courant, tout cas sérieux. Problème à courant, problème à maille. Tu as congélateur ezali, bilo que tu veux pas quand tu congélateur, donc courant ezate. Maille total la maille à mabulu, maille à pompe ezate. En tout cas, tu sais que la konzamboka, ba aider biso, ba tali la biso quartier oyo, ba tinde la biso maille, ba tinde la biso courant. Pour tout la siko bien. Pour na courant moyen de, hein? Oye biso bango ba sala de biso to banda ko to zona ba congélateur na ndako. Tozona banani ba cuisine ya kolambela tozangi nini moto ezate bati na biso moto epa na biso awa tozo kemba penza pona moto ba tozo meleka ya moto zo senga basali la biso bati la biso courant na biso awa papa pona quartier na biso na kanti yo moti tango koti déjà omoni quartier na biso un an tozana na problème non ya espace. Ba mapango na biso ozo mona o ba umbu ba botola biso ezaki non ba jardin biso tozalo kwa ba maraîchère to ando sabilanga mais ba umbu ba ye ba botoli tant ba ye ba botoli to koma na problème ya courant to koma na problème ya mai tala mai no sokola bilamba tala mai no nikela bilamba yo moko donc mai koma ya ko bondela ba pompe bukana ba sala banzela ba nini ba mai katana courant kutu kokoloba te donc insécurité c'est maka soki charger pile kuna osala mo téléphone de bana ba otala mo ba vidéo ba se distraire soki courant ezate courant pe ya tindika tsaka donc courant biso a ezai mari de nous soki na butu eke nango et yaka nango na transport nango moko ezonga pe na transport nango moko donc mukonza mboka atela biso non el oyoyo ya Mongafula oyoyo kindibula entre ba maman maraîchère ayokela biso mawa ayokosunga biso tana courant ya pamba na mai oyo ba mai tozo salela bana mike bazomela babiloko ezobima bascaris na nzoto mabumu koswa donc pas moyen ayokaka mawa poye aza papa moboti atala kana biso asunga ka koto musute biso pe toza na bosenga na ye un jour ayepe asaleli biso mo eloko mo boye ape ya bien comme ça to beta pe maboko nde baninga musuto zomona jamais to mutola ka ba misusu kuna bazo sepela papa sali boye biso awa wa milelo na milelo a coureza rate papa awa toza le bois kon andola boye atosombi maya pio o mona kaka moto na moto
Yoto lingina mokonza mboka atinya biso courant papa. Atinya biso courant na mai. Tala biso bana basi to kemba likola courant maboko ekomi lokola muto akumba sokola ka maboko na nini. Abeta maboko na marto likolo ko nika kama maboko kana nzungu yinda. Boti biso courant to la maka resho. Ozo mona kindibula te. Komini moko sa courant. Tozo ko ba fasi lokola ba gagayo. Lokola makaku pour courant za te. Koto bo mabe. Okanga batu ko violer. Espoir ya population ya Kindibula na quartier Mamaye mona commune ya Mbonga Fula etikali obele epa ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton po atalela bango likambo oyo à travers programme na ye ya développement ya 145 territoires. Yo dossier Miracle Longi Daring Club Motema Pembe alobi akotika tente akoti recours na Fekofa secrétaire général adjoint Atalisa Kiboye à travers conférence de presse. Après avoir causé la sanctionné la Ligue nationale ya football sur dossier ya joueur Miracle Longi Daring Club Motema Pembe a brisé silence. Pour éviter les rumeurs, vous avez tout intérêt d'être informé. Liboso Yaba Panzi Sango, secrétaire général adjoint ya Daring Club Motema Pembe, a pesaki version des faits na bango sur dossier Oyo. Tout commence par la LINAFOOT. Après la LINAFOOT, on va maintenant au niveau des services d'affiliation de la FECOFA. Et comment est-ce que la LINAFOOT, qui sait bien que les joueurs Mira, il y a un transfert, une convention de transfert, ils ont enregistré pour que les joueurs jouent dans Daring Club Motema. Et le bordereau de transmission est là, signé, dûment signé par le service de l'INAFOOT. Devant la commission, le Daring Club Motema Pembe a fait voir à la commission qu'il y a une réglementation de règlement généraux sportif de la FECOFA qui dit que quand il y a un problème, on fait des réserves avant les coups d'envoi. Il n'a pas été fait par l'OC Renaissance. Et par après, nous avons dit qu'il y a une instruction de la FECOFA qui dit bien que la dénonciation plutôt, n'est pas un mode de saisine consacré. Malgré nyonso oyo famille ya batim vert et blanc ya capitale congolaise bakangi maboko te bazali causer la réponse favorable ya fédération congolaise ya football association esika wapi bakendaki kokotisa recours. Le problème de Mira, c'est un problème entre l'ancien vendeur et l'acheteur qui se veut être FC Renaissance, entre guillemets, OC Renaissance. Ça veut dire qu'on nous engage à quelque chose qui, en fait, à vrai dire, ce n'est pas notre problème. Dossier à suivre. Attention Timba Gembo, la réponse du gardien, l'enchaînement, encore les gardiens but tout à l'heure on dit. Merci pour la confiance, ton père fidélité. Boyebi neka kana yebisa kabino nini yango esi la raté. Solo la plus ya mokola lelo esili bo sepelaki na ba image bo pesa merci na papa na 4B Beni Lola ni daba coupé Amos Kabala bangonde ba simbaki ba caméra pona robendisa nga beauté ndenge bozali komona e bongo régie finale Misa Piawolo ingénieur Mike Yann Mulamba nde salaki musala nango pembeni na ye assistance ya papa Archi bana ve ya bazali déjà ko sepela ba matabakita baba lokola mabele na préféré bino ngai na bino tokutani lobi.